Orly Gola, le moment est venu. Parce que plan d'enge to salaki soki chetani aleki. Parce que ma pangu déjà na yebisa yo. Pona ma pangu na yebisa ki yo 36, mais abakisi moko. Azo tonga na kinko le 37. Donc na yebisa yo de na ma pangu déjà. Soki akei. Orly famille bakozwa 30, bana bakozwa 6. 6 wana sou bana soki bateki. Orly bakozwa 25%, moi nous à côté tembe badoxier. Voilà. En plus, ce qui est plus important, Orly azo réclamé le pang na bango ya bova. Parce que le pang wana, terrain wana, eza terrain ya TCZ na RTNC. Tango bazo teka ba terrain wana, maman Marie, que je dois dire respect, maman Abastar. Maman Marie, muta sombaka terrain wana. Mais cet individu, David, mon bel s'il vous plaît, parce que ce qu'on lobby, les groupes des individus fugitifs, en bande organisée, à Réunion, on a l'obaka, il y a baka besa foudidou, il y a bamaloukou, il y a merde de langa, il y a bagoloise, na bagolois, ce qui bayoki, bakwa ko utiliser nga code 16. Donc, ce qu'on dit code 16 euros, mais là, c'est des sexes. Nabia, tu viens d'en parler. Non, mais il y a la vie. Ce qui mutazo loba, il faut yoka. Maman, cet individu fugitif de fait gola, il y a mutasombaka terewana. Parce que tant où il y a sombi, wana cet individu fugitif de fait gola chetani. Tant ba bengani ye, tant bila bete 12, tant basaki le maki. A tekinda kune ya bandal. Aye ko bandasko yo, kotonga na terrain ya mama. Oh! Soki yo tongi, na terrain ya lopango wa famille, yebake, otongeli, famille. Parce qu'on lia ibise yabi mokonzi, petit wana, tant ya zo tonga ndaku wana, seri moto tuna ki, yobi ko zo tonga bore eza amer. O eza amer na zo tonga, mais soki to teki, ngala ko lekela. Orly alobi mutako kufa. Atonga ndaku na terrain ya mama na bango. Ou alongola terrain na ye, akende dango, atikela bango terrain ya famille. Ou bateka bakokabula mbongo ndenge moko. Donc, yango moni, mamna so David Mombeko yip samte. Yango moni cet individu fugitif de fait gola na Orly ba yo kanakate. Et puis deuxième chose, Orly alobi nanga lobi, nga na sacrifié vie nanga pour petit frère nanga bima. Ngam na meme na mewenge musique à maison mais ngam na kotsaye na quartier la terre. Babou comme a pangu nyoso o azanango a préféré a bombisa Thierry. Azo préféré ko aider Thierry parce que Thierry pe a simbelayi pungu. Pour la ni Thierry gola mabota e kata na ye mumbele. Makambo za minene. Te Orly. Talaka odiko lobi Orly a 5 plaisir à vi mokonzi. Na kotambwa na ba jeep. Yoko tamwa na Ferrari. Nga bi comment la bi mission est complète et réglée. Nabia. Toi ça qui dit là. Balupango tango faire azo bomanzoto azo kende azo sala ba répétition azo sala ba makame belé anyo kwami poaso ma balupango na ye ebele belé wana. Orly tokota na famille ba toté. Orly azali ya faire. Nana ya na Orly poto, n'est-ce pas faire? C'est bien. Nani a même cet individu fugitif de feu gola chetani na maison mère, c'est Orly. Nani a même na quartier latin, c'est Orly. Voilà, c'est simple. Yosiko ozana rapport ni na famille gola. Non, Orly aza massa nangai. Ngana edaka Orly na ba projet azalaka nango. Eza prochaine. Pour ceux qui cet individu fugitif de mon collègue l'artiste de frère gola chetani. Leki. Ngana za na commission ndenge to sola na Orly. Ozongo te eza association mo ya kindoki. Obo souhaiter muta kufa po bozo ba bien na ye. Ozongo te za kindoki obo sala. So que ça vraiment comme ozolo ba bosaka on a Orly. Mais la lobby hein. Tant yo za ndeko nanga, ozozwa, ozo aider famille, c'est un délit familial. Donc ça yo.
Yo za simu ko shetani rolala. Thierry Gola babu kwa mapango wana. Déjà likuta lobi mikolo déjà zo teme la Thierry. Fa pese ayebise babu kwa mapango za combien. Voilà. Voilà. Parce que moni David Mombele shetani aza motemba mabe. Osana bambongo oli aloba elo mo alobi na capital bi mokonzi. Na famille Gola ngam nazaki grand chanteur. Bon grand chanteur pourquoi il m'a nzembo bonyoso et bimisa shetani ba ni dembo ba nzembo na ngai ani dembo ezaka ya oli ya oli bon pourquoi yemwa yemba ngotegasi abi ba nzembo epele na pesa petuana pourquoi yemwa yemba asa reconnaissate tala motema be amemanga poto asundolanga ye mukolo bo balinga basali nini te ba mimi opoto ba so mo mimi muto poto batika mais faut ça elle est suivi ninga na osali là yo mais la lobi siko yo besinga na poto oye ko sundolanga na mboko o bensinga na poto il faut o bwakisa ngunda Gauloise et Gauloise gladiator to activer code 16 ya solo pour na orli gola parce que makambo auto to landa biso nyonso na mono kwa Didier Nzongo et pas David Mombele eza secret oyo basala kangwa cachette ba secret polichinel na bango basala ka cachette pour nini bali ya papa Hervé Ferre pour na talent na e pour mboba mbongo na muke muke azoka na grâce à koyimba na e grâce à s'organiser na e orli gola offre gola a mimi na poto mais orli gola lelo a komi ko linga boule na ba adversaire à faire basala ba attaquer faire alors ba gaulois donc tous se mobiliser en un seul homme so za gaulois mettre avocat so za gaulois na baromo quelque part il faut tout lancer plainte contre individu oyo Didier Nzongo oyo faut to kanga Didier Nzongo aya ko se justifier mais ceux qui makambo comme les faire baf biso ba oba gaulois ba gladiateur ba mitema mabe ba to kotsa tribalisme na musique congolaise to kanga Didier Nzongo to tumbaye to kanga orli gola to tumbaye parce que trop c'est trop ceux qui bozangi actualité bozangi lo ko lobela boyaka toujours ka ko finga faire Rolls na mona bato asombi na ye Rolls na ye na mbongo na ye a se débrouiller ils étaient bien de bo PC Rolls wana mais a se débrouiller asombi Rolls na ye mais le comme la problème ya nini si ce qu'on a pour somba Rolls na se débrouiller faire gon bobotama za ya na faire mais faire gola se débrouiller na modèle na ye na marque na ye akomi ko zo mbongo na ye akomi ko somba bandako na ye azana bana na ba ko hériter biloko na ye mais yo la mwaka na tongo kino fubo ma faire pour zo biloko na faire bo za na ndenge ni bo bino bato ngo bowela ka biloko bato wana bo za ndenge mais ngamo tunanzo na bino oyo grafre na bambongo bela kufa mais biloko tika to botola ngote to zo eloko te to tikila bana to tikila bango tout même moi j'ai à travailler plus de 10 ans na musala mais na bimene eloko te na tiki mais ce que yo ça orli golo travail pour na vérité o sali faire golo le ko mo te na vie au contraire faire na même na poto mais ce que yo ne ce que zo ya ce que sangana na ba adversaire à faire pour bobo ma faire ce que so bo mi faire leki na ko zo eloko nini loko leki na bino gidista la kufa bozwani ni yo zwani loko ni ngozo simana o leka ko ganga devant David Mombele wana na no litam après be mission wana ozwani na retour ozo eloko te alors ce que tango zo linga bolo bare petit na yo iba ke petit na yo nde faire gola nde lelo aza yinda tiki famille na bino yebana suki Hervé azalaki te de bino ba orli to yeba bino te puisque meka ko yemba banze bono ezali mais banze bono ezali impact te parce que voilà yo les arts avoir mon boy les voilà yo ezali ba soif te ezali ba charme te lo ya leki na yo mais siko yo zo yo bimana tongo oya siko o bare leki na yo pour siko zo place na ye mais ko simba ta et ko simba jamais biso ba golo mikolo to za vigilant moto nyonso ko mega ya ko leka diva faire lo n'importe comment a kota biso ba gladiateur to za devailler to za prêt to activer déjà code 16 pour na biso za faire gola ori soko meki na faire ko mona biso ba ndoki ya ba golo to za liko na yo to lia yo mobesu parce que trop c'est trop parce que culture na biso congolaise lelo musique na biso lelo so za na valeur c'est grâce à faire gola parce que ba nzembo a faire gola ya kala soko zo landa ngo za kwa nzembo asika parce que faire gola ya ba thématique oyo bo découvrir yango na mikolo za ko ya abeta ba thématique ya lelo te abeta ba thématique oyo kino au fil du temps ndenge mokilizo kende bobana découvrir kino azaki na raison ko yimba nzembo oyo parce que yo zo lenga okota likopa na ba ndoki wana boya bolia ai to yo kana yo to rigola Didier Nzongo to yo kana yo te
tokotela yo bar likolo okoka biso te parce que biso déjà tout activé déjà code 16 moto nyonso akotelema deva fere aye na buzoba biso tokosilisa ye tokosilisa ye na clin d'œil zu yango boyola mona tonga po asombi Rolls Phantom ya 6500 euros yango bokomola mona tongo kindoki na likuni ekomeli okotela bino mais bino mpe bosala carrière na bino bobi boza ba musicien non botiki ki musique bokomba comédien ngo ni boyeso combattre moto na tala oleka bino tant to bamino ke talent sur moto soki eza rela kozana succès na kozana internel biso mo bagolo ba gladiator toza wana mpona kodefendre herve na biso mpona kozala na ye padre merci nanu pour la sincérité po mabango tosimbaki déjà oyo poza bombe pilati moto te yaya talaka mabanga mataki ezalaki na nsima maboko ya matukamu mondo epesa makaka yaba biso okuti soki mboka okuti obina na gauche ibe binaka na gauche tosali tolukaka nkinde twabu Samton Golas invisible par rapport au Gapo Jemer Samton Golas invisible Gapo Jemer Yannick Banza New Rotana toujours Nisa Maroula charge papa fraîcheur ya ma papa ya disme de mama na mabanga to baba pecho peta mais parce que papu déjà kufa ye uda to ko chena ba photo papu ya to ngoma na braza son bimana via Ferigola parce que ino tinji jeune oyo aya kofinga Ferigola na télévision parce que c'est le monde mota lobby Ferigola banda bima prison tilelo asala ba émission talika na TVT alobaka ne pété ari kona Rolls na ya bikaka sikoto salinde nini sukana message faire lobby wana lobby lokote mais si le asala ba émission na kono bala venir na TikTok na États-Unis boya ko finga faire na TV Ferigola lobby lokoni no era son mabe ngoni na Ferigola sala ngona vie Ferigola ya na festival na ya Festigola apesa yo cop baki ba producteur baki ya tibalia chez yo ba pêche vraiment enveloppe monene Ferigola pour discrétion ba boya jusqu'à le ba publier le chiffre ba pesa yo mais jusqu'à là ozo continuer ka ko poignarder Ferigola dans les dos ozaki ozanga yo liat mais ba révélation bima ba biro na ko ba loba piro jaloba parce que batu belé donc balba ki oyamba kotaronate osenga kana bato no wana ba personne fisque 5000 bazanga biso bi ko zombo belo le ka $50,000 ozombo ko le ka 50,000 pour bitana Festigola mais lelo yo obando tinda bato ba ko finga fere kapamba bo fere ko za no problème te fere za pina problème na mututé mais bolamuki na to bando ko finga fere mais au juste bozalaga zuwa na fere bondene Ferigola salabino nini na musique congolaise Ferigola a déjà volé na propre zèle na yi aza susu nani te su membre ya groupe ba wengi maison mère na binote Ferigola comme artiste indépendant abeta kaza na orchestre na yi mima kana bino zulu kana kuna entre bino na sele yo feri na kati or Ferigola na sele mikolo babenga na soute mais que ya nini ngo so boliboza na actualité bozo na actualité le rôle c'est tout ça bino mutema pasi bozo na actualité et comme boya finga affaire non vi bozo ka ba retenir mususu bozo ka pe bato botala ka sima pe bozo nga boko mabato na âge na yo zo tinda bato na âge na yo vraiment ora so tinda bato ba finga tu faire donc vi boko ma ozanga wa kusala donc musique yango beaucoup ma wela ngo ti na babuzo bani on beaucoup na TV odile manzaka benda barana yo benda batu na yo po bino le boleka na TV bo finga batu fera fande na kimia ba gouvre golo na biso to fanda biso kimia to zama ka mama ka baros na biso to sepela na ngo mais bino suko zo alors ko somba mutu ka cherté na vie
oyobola muna ntongo bobandi ofinga fere kaka mpo fere akotisa Rolls yango wera solo motina bato bafingaka afrika par hasard kaka pamba bo parce que toyebiki yo nde otindi ye bino nde botindi ye moto mosusu atindi ye teza wera solo ye moko en personne nde atindi ye na kofinga fere alors so biso toreplike boloba teki yo toza bato mabe yango tobanda réplique totikela bino sutan te me torépondre bino sauvagement na makambo bosali ebele ya makanisi nyonso na bongo moko nakoma kobanga lokola prisonnier na kati ya boloko spectacle yango eza désolable inévitable mobiala mayimbi na banzaki yango ekokanisa yo 365 fois D nombre ya bandoto nanga nzembo wana album yango sans interdit soza gaulois solo landa nzembo na sans interdit za suka na banzembo